omoni bango bande bazana batum balo tangi bakomona bango ponga vandi ate pona sala bango ba publicité donc batum bale wana tangi bakomona bango babuzo bango basala na basala ngo bango bale mengai na ko talisa batu omoni ndako lalite moyo ba siki tanga yati obika so mutu azana ba vie mobwe ba pasi banini ozumbongo mobwe donc ya ndimete ka obonga na vie donc ils ont vertige mbongo azui na vie donc ya ndimete na vie na koza na mbongo wana ya omoni awasa ba mamubwe ya bana mike yunde ni ofuta ba 200 000 francs tamsu ba chanter wana ba famille na bango ba famille bazaba ba grande famille na bango ba taila ba vie na bango tamsu de loin abika chanter o abeta pas bien affilé mais so abeta pas bien affilé parfois yo ya ko ça kuna ke ba futa biso boy parce que yo réfléchir na TV que zo futer 200 000 francs moi quelque part au diminuer d'unité na nous allons faire li felo na biki ba masa nango ba le kaka vanga donc nous allons faire te ba ipsa nga mambo ba ipsa nga ngona mona kuna pena salaire ezalaka kuna salaire ezalaka na biki na musique ba orchestre sous salaire ezalaka ba orchestre sous salaire ezalaka mais ba ba prime mais biso kuna o répéter zonga ka ningo yaki obeta concert zonga ka ningo yaki on n'a pas dupliqué et pas mutuano zota na kombo na vanda te pona sa ba publicité bato donc kuna pena zaki souffrance na souffrance so moni na zongi le ba matériel donc na mo pena kuna donc li felo taka na kuna na tona zaki na yaki pena na dimbati mais na zonga ba matériel na mbati mibale mais na zonga ba matériel na mbati mibale talaka oya musala mais olokotisa ozo perdre olokotisa ozo perdre le contraire ku ngane na ndoela mo boulot batinela ba message na box ku ba message na batinela ba message ke fana zonga mouvement on n'a pas de na kozonga te ba message zonga mouvement na masala mu na bandal masala mu na bandal batinela tuzani pas na orchestre wana donc batinela ba message ke président bozo zonga ba nini mais ngapi na obetika ba vina otanga ba voice na e ba message na yo ba voice mais na répondre te kuna beneza likemba na likemba mambo azolo bana kosi aza bena lokuta abena lokuta donc afutaka ba musicien te abena lokuta donc afutaka ba musicien te amfumu lengi betu tu yangale keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri bouge papa uki sarisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama maganda boyigoyina ungeriki maganda boyigoyina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala Makingumba. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs en train de suivre votre émission The Best of Music, une émission présentée par votre humble serviteur Christian Vangoulé, Papa Bonbon, ou Amessana toujours, pour Sabino, à travers ma émission Nabiso. Alors merci vraiment d'abonner Nabiso. Nous sommes vous allez conseiller de s'abonner à la chaîne Nabino Metro Makengo Tapis Rouge. J'ai demandé aussi à tous les internautes au Bozuli Bakou, il y a la émission la chaîne Nabiso pour la première fois. Donc vous c'est limité quand on a la tête, vous liker, vous commenter, donc vous s'abonner. Il y a vraiment des arrêts importants. Vous s'abonner na kata chaîne Nabino, vous allez vraiment décider parce que awa vous allez toujours à jour pour informer Bino pour l'actualité. Alors rapidement, j'ai dit aussi un grand merci à mon boss Papa Simo Kabaka
Makengo et à sa charmante épouse, maman Nabiso, donc maman Nabiso, Motema, papa Simon Kabaka, maman Christelle Mbumba Makengo. En tout cas, merci à vous par rapport à ma caméraman au Tinyo Seouti Koleka. Donc, Mingi Goutor le Bézalité, Nzambe à Pambola Bino, Nzambe à Baxela Bino, vraiment Mingi et Yako Mingi, vraiment Nzambe Baxela Bino, vraiment Mingi, na Katia Vina Bino. Merci à Nabatinyo Soba Soutena Abiso, tel que Abigail Mokamba, Abigail Mokamba, petite fille. Donc, moi, je suis vraiment hydroquinone ou vraiment choco. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir Arnaud Mbappé Wali. Donc, l'autre, il a mis la deux casquettes. Donc, casquette Aliboso, Tosolanae étant ex-musicien, il y a Pomba, il y a Nuance, Déplique, et puis Tosolanae Soussou, la deuxième casquette étant que artiste bon, on a Mater Musique, il y a Materazzi. Alors, tout fond là, chapitre, il y a sujet, il y a l'autre là. Donc, il y a Nabiso Nabino, tout le monde qui l'artiste Déplique Pomba Nuance récemment, à l'état qui a sa sortie médiatique, moral par rapport, il y a Binafilé, Dengue. A foutre ba mission na so na pesa ba prime mona filmera bango que non bango me baza bato basala bango mais baboyera ko filmer yango baboyera ko lakisa yango ko poster yango na ba media bon vu que biso to za batu oyo to linga to pesa bino kaka ba information ya sur ndelo to ko kuta na ex-musicien Déplique Tosolanae toyeba soki bango peut on ko évoluer pas Déplique Pomba Nuance. Est-ce que bazaki ba salarié, est-ce que bande ko za prime after ba concert de bina la pesaka. En tout cas bon ça la vraiment branché toyo ka ba vérité nyonso aujourd'hui et pas donc avec Wali Mbappé donc Wali Mbappé biscuit béton macolin donc on sait déjà à ça l'entrée chanae na kati ya donc petit plateau na biso pour Tomika Kosolanae ensemble. Les caméramans ont filmé les scènes qui recourent à Tsikazani. Nous sommes déjà en train d'assembler, ça va bien. Alors, Wali Mbappé, bonjour. Bonjour, Christian Vangoulé. Bonne santé. Santé, mon Angola Nzambe, quand nous sommes donc, on a profité de ça. Mbote belé na bato baotala na palin bato ba yebinga te nga komona nga Wali Mbappé makone biscuit béton ba mingolo ba benga ballon filé. Ouais, ballon filé. Alors avant tout kota na mozino masona biso tonto ballon ni évolution ya Mater Musique na leader na bino Materazzi. Ouais, Mater Musique toza bien toza évoluer bien sauf quand toza trop chargé na ba problème ya ba studio désolé moi biso mais toza bien lobi kuna zaina toza na rap wana na maduda numéro 1 papa Chako on appelle ça bambote papa Chako. Ouais. CG Wifi Hervé Kachama donc pas trop beau son donc toza ki wana na maduda numéro 1 na Bandal Chibangu na A connexion to répéter yo wana dans le auto na repos donc il s'alinga bien s'alinga surprise dans on va dire to bina na ndo manage studio mais il s'alinga surprise on a vu coup de fil là on a bêté ngai na linga mingi beaucoup plus cause aliboso batu na TV pour tout peut ça ba news na biso quoi. Alors merci beaucoup biscuit béton macolin ba benga kayo en tout cas so mona na benga kio parce que na luko parce que moi ya oxo là vraiment ezalaki. Alors aux ex-musiciens ya Déplique Pomba Nuance, vous avez un mouvement Déplique. Aujourd'hui, bah sur partout dans le monde entier, tout le monde qui Déplique à l'écran de la télévision, alors bah qui non, bien filé, d'un film à mission, on a foutu à bango, bah salaire, ou soit bah prime après concert, après ça va $100, bah $200, Déplique à l'oba qui non, à ce plat on a action en athée. Et bah tout le monde qui est jaloux par rapport à bien filé, non. Il peut à foutre à mission mais à filmer en côté. Il y a des informations pendant yo puis qu'il y a une mission Déplique. Est-ce que quand on a une orchestre Déplique Pomba Musique, bon bah n'est qu'on soit mongo après concert bah foot bino ou soit vous avez un salaire ou soit des à la répétition vous aurez moins transport mais quand on a vraiment clair expliquer bah fanatique sur la bonne musique on va être partout dans le monde entier. Vangu moni na golbani omoni bango bande bazana batum balo tangi bakomona bango ponga vendre ate pona sala bango publicité donc batum bale wana tangi bakomona bango babuzoba nango basala na basala ngo bango bale mengai na ko talisa batu omoni ndako lalité moi ba isiki tanga donc na l'autre là autant comme on l'autre là
moi on a licence wana donc ye mamba osala wana est-ce que mamba osala na ya leki fali na mbongo to leki jibe mtana na mbongo papa chéri na pese ba mbote pesa ça est-ce leki we son na mbongo to kofi olomi de vina so gwada donc ba aleki na mbongo tezake osala bongo parfois ça obika so mutu azali na ba vie mobwe ba pasi ba nini ozimbongo mobwe donc ya ndimete ka obonga na vie ils ont vertige à mbongo azui na vie donc ya ndimete na vie na koza na mbongo wana ya omoni osala ba mamobwe ya bana mike nde ni ko futa ba 200 000 francs tamsu ba chanter wana ba famille na bango ba famille baza ba grande famille na bango ba taila ba vie na bango tamsu de loin abika chanter o abeta pas bien affilé mais so abeta pas bien affilé parfois yo ya ko ça kuna ke ba futa biso boy parce que yo réfléchir na TV que zo futer 200 000 francs moi quelque part au diminuer d'unité na l'autre là mususu wana bon c'est bon côté on a tout ça on a parenthèse mais tous on reprend le sujet absolument parce que sujet ça que non comment bah dire il y a des plics voilà par rapport à une biliosa mission au pandanaï aux mission on est que évoluer donc là c'est des plics est-ce que bon on est que soit mbongo après concert ou soit bon dans la carte moi fin du mois système ou soit après répétition vous aurez moins transport expliquer parce que bateau ba otala biso ba oka ki ndenge de plique aloba ki concernant mabina fila salaka yo mto vanda de plique yebisa biso nano kuna évolution ezalaka kuna comment kuna wande ko vivre comment bon kuna pena vraiment eza pena na obenga kuna eza lifelo na biki ba masala ngo ba lekaka vanga donc kuna eza lifelo pe ba ipsenga mambo ba ipsenga ngona mona kuna pena salaire ezalaka kuna salaire ezalaka na biki na musique ba orchestre sous salaire ezalaka ba orchestre sous salaire ezalaka mais oza ba prime mais biso kuna o répéter zonga ka ningo yaki obeta concert zonga ka ningo yaki on n'a pas de plique et pas muto na zota nkombo na vanda te pona ça ba publicité bato donc kuna pena zaki souffrance na souffrance so moni na zonga le ba matériel donc na mo pena kuna donc lifelo taka na kuna na tona zaki na yaki pena na dimbati mais na zonga ba matériel na mbati mibale talaka oya musala mais olokotisa ozo perdre le contraire ku ngane na ndoela ba boulot ba tenir ba message na box ku ba message na ba tenir ba message que fona zonga mouvement on a pas de na kozonga te ba message zonga mouvement na masala mu na bandal masala mu na bandal ba tenir ba tuzani pas na orchestre wana donc a tenir ba message que président bozonga ba nini mais ngapi na obetika ba vina otanga ba voice na e ba message na yo ba voice mais na répondre ete kuna peneza likemba mambo azolo bana kosi aza bena lokuta bena lokuta donc afuta ba musicien te azo que l'autre là sous on a tout temps comme on a tout sur la masona na ayogeli jaloux ayogeli jaloux ni mwana ma azo sala mama kamu ba artiste na ba sala bien asumila ba artiste na ba ka ils waza mamuna bango nga soulever ka point na par rapport que nous tuninga so pas personne na uté ba no futa bisote kuna ba no do ba technique orchestre walimba pena zalaki ba no futa ngate ba no futa ba musicien te kuna salaire zalate prime zalate donc kuna ezaka likemba na likemba bon transport après répétition de aboyer répétition bon non répéter de telle heure à quelle heure tono répéter tono nous comme fort ta ngai na vanda na bandal na longa bandala na ke maman Mobutu cité maman Mobutu to répéter to bana rep 10h ti 20h tam susu na maya romela te maya romela so yaki na mbongo na hote ke so mamai suista na hote okemba pe robima libanda te ovanda kana tira pesili bo silisi aibi ke bana ba répéter na ye bazana droit ba carburant na bango ba bazana ba car te ba zimwa ba transport mais biso pena tozo répéter na cité maman Mobutu musika kuna mama fula o répéter boye o silisi pe ba to no si ça répéter na pozo ngati bandal transport passe déjà pendant ko ba ipen na biki ramo ba muté to bet na kuna beta ba makolo fort bato ba biro na ngai na biki Fwashi Dimuna awtala ngana palin Fwashi Dimuna wa biro na to za na pisina na lele fort donc pesi ba mbote pesa ça to bet ne ba makolo fort pona ba apropos ma moto solo ba transport penezate moi na rep na 10h 20h ozelo côté ozongi pe olotika bato bazonga banda kuna bango masolo ezanga tina est-ce que ba masolo na ya ba vie na passé ya ba wenge biso to na poso wa kongote tant da aussi la rep na biso panza biso tozonga ba biso bavana na bakisangani bakingasani excusez
to bamso fa na bakingasani msu masina msu ba kimantie que bana ba na musika bongo yo repesili boye zongisa bat bandaku obandi ko kanga biso makambo na masolo wengene tu bazaba masolo ni bandu betela bino masolo maison mère est-ce que yeso kemba na wenge so kemba na wenge okemba pena na wenge eza ko kemba ya yote ouais soki po memo poto passeport wera mutasayela gyote oyiba ba chombo ya bandeko na yo na palais pour ça la passeport qui est poto est-ce que etali biso te oh so kakol anoko venanga kakol papi ngombe wa venanga kitambo vena biso ya kitambo venanga kakol papi ngombe donc na pese bambote pesa otala ngai veskizenga vraiment pour na kombo ya bato bayebi onde bayebi lo na kombo donc na bengo pena vrai kombo na opena o bato bayebi lo nango ba vrai na ya kitambo donc so ba nyokola ko kuna po ezaki musique est-ce ba masolo na wana est-ce bi faut betela ngo biso soki tomona so pe tomona pete ozo ko apprendre biso ke ba nyokola bino banini wana etali biso te ba masolo mo ba jar wana ezo concerner biso nani bana bato ba répéter banda tongo ti 20h libérer bana bato bazonga yo komi ko betela biso ba masolo mo en tout cas ba mambo wana leader wana ndo sala ndo pesa ngama passe mais tu vois n'est pas tant vous avez que ça déplique vous avez un chef d'orchestre non ouais parce que tant que banda ko arriver que vous répéter de 10h à 20h wana et que bon c'est répétition mais vous en transport aux ont pourquoi pas bino ba monsieur bono que yib chef d'orchestre a kende ko lobela bino pas leader na no déplique et que vous manquer ba transport ko ngona monga fula ko na cité Bergs ti bozonga na non cité Mobutu pardon ti bozonga na bandal aux en transporter est-ce que bonne ko courage on a té o kende ko senga transport so bonne ko bangai bon biso to bande ko mema ba doléance na biso te pas chef pour na ba mo transport Isaïe beaucoup plus que tous les monde a vraiment bossé à mon orchestre. Y compris na mon chef d'orchestre na so Andy Hamburger na pese ba mbote pesa ça y pas longwa. Ouais. Alongwa pour na ba raison mo yimo ka yebi to beta ngwa pour émission za nga. Ouais. Donc ye kuna za so OK o ba ouais ko senga ko se plaindre quoi. Donc OK au liepselo mo boye o isa pour l'intérêt orchestre. Ye pas na isa ko fingi. Donc à quoi peut se participation yekune zale bon donc ye mon chef na biso wana ndazana awande kuto banga effort anako banga effort pa monika ke mambo wana il faut yebisa ngo mando banga wo yebisa ngo pa bona so ba yebisa ngo donc et créer les problèmes mo yango awande ka ko lendisa biso ka ya bokimba ka bika musique ezali kemba osimba kaka yo imaginer ba pesi biso album na groupe nouvelle énergie mais ba musicien ba sundoli mutali boso longa za ngai na génération na biso ba 2020 2021 c'est pour ça une année et demie na orchestre wana asali une année et demie na orchestre wana donc avant de voir te vangule avant de voir te tanga ba komba batu ba komba orchestre donc yo to sunga ngabani donc on a beta beaucoup plus de solo en cachette aux TV ko kitsa ko matsa donc oh ça tu m'as dit bah pesi biso album en une nouvelle énergie biso album il faut ba musicien pour na biso ba musicien te ka banze mon labino bosi trouver ils allaient sous forme mais comment ma muté malam parce que pesi biso ba opportunité wana te bon baloba mutu nyonso na mokili aza na mabe na ye aza pe na malamu na mais côté pena ba bolamu na beaucoup plus ça que alinga beaucoup plus ayimbisa ba artiste na ba yemba mais o esala ke ba musicien monique Jésus qui de moi et qui de moi bien te mutali boso alongwa ke zangai alongwe na ngai pona ba raison amona yebi après na ko pe masala mo WhatsApp na bumbu ye pas pas Fabrigas musamu na masala mo animateur wazo bo akimo na sepe na fo nanya boya nyongo nine na ebite bato ba otala internet na page ya maestro Favre ba mo na stage na wote collage na so ya jaune masala musamuna donc moi quelque ba mise bazapa maestro nanga pena na zungu nanga pa matériel donc ba pesi biso ba nzembo album du groupe mais to sundoli yango to longwe et là c'est que ma bezalaki bon même si na minute sur la album on peut album e ba changer otalaki porte-parole na bango kuna te alika lobby pa nani et pas fisiwa na ekte janga atalaki dimanche dimanche donc jour coulé donc dimanche aleki lobby ke nalandaki lobby ke babal sujet ba mon melaki je baluki ponga nzemo nanga zaki danger nzemo nanga ezali nzemo mombo eleka banzemo na bango banzemo ba artiste ne tout na kitoko ye mona ozali fanatique nzemo nanga
donc tu as zo benga na zonga mouvement na imo aibi Walimba pe makone biscuit bento ballon filé aibi nani ngona aibi Walimba pasa nani na champ donc na ndo pesa pena makam donc Nzembo na zaki danger ko le ka Nzembo na moto Nzembo waki non na propre ndeni moi kapela pe wo sape biso bien salana ngenge yoko sepela chanta mille esprit linganga na bolingo ya motema Jean-Pierre Mongala, Trésor William Sebalela et c'est d'après centre-ville Jonel Munjenze. Dans l'île d'amour, foi, Christian Vangoué, de Christian Ebola. Donc, ouais, ça va m'extraire, il y a Nzembo. Alors, biscuit Beton, ma collègue Walimba Pe, pour te citer non peu dans 6 jours parce que tu as éternisé quand on a côté, qu'on s'est éternisé quand on a 6 jours. Concert, on a combien de concerts dans le mouvement là? Bon, on a des concerts ébélés. Des concerts ébélés. Donc, ébélé bandana, pluriel déjà, il y a des. Donc, on a des plus de. Tu peux savoir le thème, nombre de. On a des concerts bandés qui s'est passé n'engagné. Expliquez-moi ça. Après after concert, prime Zalaki, soit transport Zalaki, des personnes à moi Mablou Ambongo et bandé qui les gagnent n'engagné parce que on a orchestre sur batchaka sur bassin ou comment. Mais très souvent on va détailler. So on est Zalaki maintenant orchestre, il y a pas genre de l'objet, tout le monde orchestre, nuance musique. Donc, orchestre et Moutou. Donc, il y a bien que tu es concert, tu prestes. Donc, pour nous, il y a là. Donc, quoi est-ce que pour nous, il y a bien là-bas. Mais quoi, on s'est dit que le leader, il y a ça là-bas, mais il faut chanter, tout ça, il faut là. Pour nous, il y a mais au début, tu as un micro. Tant que tu as appelé sur micro, ça la vocale. Ils ont appelé sur le mot. Donc, si tu as un bon. Pour les concerts, tout le monde a concert, ils ont concert, tout le monde ils avaient tout le temps sur Walimba, puis ballon filé, tout peut-être sur artiste sur Bazaki. Donc moi, je peux tondi qui a porté pour naï, tondi pour naï, naï na batu naï, l'autre il a pas na batu. Beaucoup plus batu ande bando bomba sur là. Pour aux gens à peine à moi 100, moi 200, moi 300 na poche, na ninga nul. Mais na ninga orchestre aux l'autre côté. Donc na ninga orchestre nous aux l'autre côté. Transport aux ouatés. Donc ce concert ça tam suna na luguku na ba bisponder ba musicien. Au moni biso ba musicien to ba ta valeur. Tous ça ba homme de valeur, donc tous ça ba artiste. Tant déjà au salam ça na faut pas ça ko valeur. Il y a aussi so beta concert ba ni ko landa batu. Na ba douche beta pour matolo nde ibato ayemba. Musique na yokela kama tolo sonité. Waneza ngo c'est bien bon mais koyo que la matolo sonité faut taper millénaire no rusenga. Faut pas tout ça tout monde va senga bango te faut yemura yo personne na podium. Faut comme ya ko kitana se repesili nous les silu be repesili ou ndolanda prête na liete boy quelque part peso diminuer peu dignité ya orchestre na ya artiste. Comprendre? Letingai na za misia bisenga sengate mais na koma bisenga senga mandia kuna. Par rapport au niveau orchestre na kuti ba buzoba na ba sala kuna ngape na kotika na bena ya biso na matière musique to sala mambona te biso na matière musique ba futa biso te ninge ba tout ba sala na internet ça futa ba tout au filmer biso ba futa biso en cachette mais kuna na koma ki bena mandia ko bisenga senga taka na biso na dimbati na kote orchestre na dimbati mais na zonga na dimbati malgré tout lelo na yebi ke nani Exo boutique Kafu no molatisi na Kaluka donc Exo boutique Kafu molatisi ya bana Kaluka donc so bomo na bazara déjà boy donc ba bloko bomo na déjà caméra zwana ba boro na lati donc musique etambola na makambo donc Exo boutique Kafu molatisi ya Kaluka donc so le na zongi na moi ba plan eza pona grâce à Exo boutique molatisi ya Kaluka donc kuna pena ezali pena passe na passe au beti concert aux zelo côté au lien na matolo au lien na oyemba na yo na talaka mission na te mais na yebi ke bambwana pe kuna ezalaki beaucoup plus ezalaka na ba danser ezalaki na ba chanter déplique pena ba to ba vina déplique pena wenge ba losa ba talaka kombo tanga wana ya kombo mo esala ba succès à l'époque ba 2008 2009 ba sigana biso to beta na ba orchestre mo boy quelqu'un to tanga kombo te esala succès fort kombo wana tanga na esala rage esala na ma succès na ngona na ba sigana mais na ebité ndenge no kango ami ebité suninga zali ami ebité za nani donc à perdre un peu ba valeur na o azali nango donc nga no banga monoko wana ndo banga monoko wana musika na banga kombo wana ndo banga sana fort mais tant na komi si le terrain na moni makambo na ndo mona na ndo yo kana na ndo mona na yo vivre comment na musika eza musika comment na pe pembene
donc on a mon aki tilo le kelanga tilo le kelanga pour mon musicien des amis musicien faut ça non na cara bien donc musicien faut ça non na cara bien musicien faut ça na cara bien depuis tout le monde donc ngapena les abe so pena na kiti nation na cara danger mais au monde elo na ina elo no ki na bima na siko donc ils ont elo mo ils ont aidé ngana sala ba déplacement mais ils elo mo bete so bande nité musicien faut ça non na cara bien parler bien. Donc, on a eu présent, on a eu un carabien. Mambo na loba na ite so timba. Donc, na linga kutu na ba détail te. Donc, on a même ata elo ba bengu apa elo ba bengu mutuka. Donc apa donc na elo ba bengu mutuka. Mutuka excusez. Na elo ba bengu mutuka. Pour nous ka passe. Il passe pour na bino ba chanter to pour na mutu wana ti, pour na mutu wana, il passe pour na. Donc na mutuka malonga za la gite donc mutuka pena malonga za chuter. Même Mbappé obi que ba ba option mutu ba mituna. Attends que tu rubi que non au longo pas mutu wana. Déplique. Ouais. Oh rabenga maya sika. Ouais. Oh mboka mo baba ebi. Yoro ba que non azana voiture ya malonga te. Na ndenge. Bon, eza makamonga na monati. Eza mamonga na mona na bi ba masa na to ba otala émission oyo ba ebi mamona loba. Donc so na kosi na éviter maintenant on va vérité donc tout ça émission à vérité donc émission ça tout ça l'émission ya non le ba loba te ke pena loba ka pour la TV soki ozolo ba bilobela na bandenge mo ko kitsa pe ko matsa mais na loba makambu ya vérité donc na vandi ka chisi na loba ka ba vérité na makambu na mona ikuna donc mutu ka pena malonga ezaki te donc mutu kana ngunga na tambo na ngo eleki ai eleki ya musika bana eleki ya musika ya makasi mon musique donc musique pesa mon moza na trafic donc batebele ba mona ba musicien mais na biga de Chris Bola les jeunes patrons aïma mna loba pati botuli mon ami na kaluka aïma mna loba Pexingala donc aïma mna loba Chrisangala aïma mna loba Arnald Pingula saison d'or masa na kitambo na peso ba mbote aïma mna loba donc so na lunga kuna okende na ya na pa Arnald Pingula na kitambo wana donc pa asi manga moi suki bani par rapport voyager ndenge mamoza donc na ke studio na yona pa Arnald Pingula donc bato na tangi ba kombo ba imam na loba journal munzenze CG Luboya Mozindo ba na loba bina mamba solo na kosa te donc depuis que asunda mutu kama longa te na éviter na ba propos artiste o to yeko luka to so na donc en tout cas bana poto bo skizenga bana poto bana monde entier bo skizenga na loba ka ba vérité donc na loba ba vérité Verdani Masamba moi si a pembe na boma na loba ka ba vérité Guy Malela le prince de la ville ya Guy Malela Pablo Kini grand déclarant na Luanda ya mama Poupette Kini donc ba mbote na yo les grands déclarants ba bi mto kanima solo ya ba déclarant tout na Luanda Pablo Kini donc voilà quoi. Alors merci beaucoup Wally Mbappé, merci à tous nos très chers fans, donc nos très chers téléspectateurs au Bazali branchés à ce moment bon à la biso donc dès quand tu sais bino que non tu as qui on écoute Wally Mbappé au Bazali bon tu vas te yambe la double casquette et tu yambe premièrement tout sur le temps que ex musicien depuis que Pombania ce côté sur la scope par rapport il y a actualité na bango il y a Mater Musique il y a Materazi et tu rappeler que ba na studio ba on peut pas payer disque mon na studio to mais quand on peut koyeba ceux qui comme dans niveau nini et rapidement je dis un grand merci à Abigail Mokamba petite fille donc moi sabo elle est vraiment choco Sambana itokino na mema itokino ntina parquet il y a matete à longa procès à tigala na terrain naturel. Et merci beaucoup à les big boss Michael Mingashanga Aigle tala bango toujours na ndenge likolo le big boss Michael Mingashanga Aigle to benga mikolo patron mineur moto mbongo ya mwana muki ya somane appartement na cité du fleuve pour sommer appartement na cité du fleuve donc babé il faut olia autonome donc le big boss Michael Mingashanga Aigle, merci pour notre soutien, merci vraiment. Vous a toujours continué à soutenir Bisso. Et dans South Africa, merci beaucoup à président Chita. Donc président Chita, bonne sur South Africa. Agence César Moko, agence Les Machilo, na kata South Africa, na Jobo Rwanda, na Kinshasa, et ça bon na Éthiopie, donc croisement Éthiopie, victoire
donc babi agence Nabiso les machines zana bana South Africa so ngotindela mutu na Kinshasa mbongo donc boke boleka na agence les machines zana otie mbongo na 12h30 na 12h32 mutu tile mbongo na Kinshasa a récupérer yango même ba colis on a tinda bilamba na tinda pe même bloc à parler donc boleka na Jobu Rwanda na Rosenthal-Ville na agence Lema Chilo boutique ba colis na bino kuna après une semaine et commis mais pour na mbongo tika lelo na 12h30 na 12h32 mutu tineli na Kinshasa à récupérer yango vraiment mbala donc merci aussi babina ya Harry Potter ba travailler dans agence na biso na ya Harry Potter balobi merci parce que musala vraiment qui toko na carte agence les machilo et papa na Juliana sans oublier Yadjo Lomani. Alors Arnaud Mbappé vraiment presque à la fin il y a entretien na biso on a tout sur Arnaud par rapport il y a d'autres bails qui nous a ex-musicien déclic pour Manias au métier ça me éclairage par rapport à dossier on a. Alors aujourd'hui il y a matière musique tu as vu que vous en a studio vous avez préparé disque bientôt là bon comme ce qu'on a évolutionné dans le studio bon on a album décollage tu comme déjà plus de 97% donc 97% déjà il y a Mamdo ça là donc surtout si c'est étape tu as tamé ce étape il y a un clip. Donc déjà tout travailler dans le studio. Donc bateau tu as profité peu bateau tu as besoin ma banga walimba pe ma connaît biscuit béton ballon filé. Abimisa on a décollage ay mba on a vocal na. Beaucoup contacter na piste 243 il y a Willy Mouchen code Mboka pas bloqué ni grand déclarant dans loi de maman pour pète kini. 97 064 99 16 97 064 99 16. Donc so komelinga to solo la bien. Il y a une gare centrale. Il y a une gare centrale. Océan Dialom et Balamonene. Petit Naoye Walimbape. Donc Samuel Mbemba tenda na Kaluka. Moi na Mutambongo, moi na Patoza Pato. Na bosante nani Masalangai Parnaque en direct de Canada. Parti Botuli mon ami na bandeli yo susu parti Botuli. Donc Koli Mobutu, Koli Villa na bosanyote. Donc voilà quand donc travailler dans Madouda. Numéro 1, référence c'est ça Hôtel Prince. Na bandal Sikino to répétera mardi. Na bato bana poto donc o ba ya séjour na Kinshasa to répétera na commune na bandal na Kinshasa, commune na bandal. Bato baza na Kinshasa to répétera na commune na bandal Sikino. Na venu Madouda numéro 1. Référence c'est ça Hôtel Prince. Mardi vendredi na espace à connexion chez Papa Chaco. Tous à la Rwanda donc boya Rwanda to savoir la bonne musique ya Materazi Chali, Chilombo Sanza mi wona benga e Materazi Chilombo Sanza Papa Soin Moyembi. Donc ali Karaba on a tina. Donc il venant donc côté propre écoute donc ko poussa na te. Côté chant ko poussa na route. Ali ba leader rebelle ya génération na Oyemba. Ngamo suko leader na Materazi Oyemba pesa ngaba char d'épaule. Mais ça va parce que nous sommes boulets le roi tant on pas de plus gros boulets comme ça qui pas Fabregas ou boulets comme ça qui pas faire mais tout le monde nous sont pas Materazi na zongi wana taku na zongi taka na zongi orchestre ça pas des mois 3 mois personne nga mutuka au moins on ta niveau orchestre ba finga absolu que tu as succès tête succès on va dire ça la onde pour musique na so ba yo partout na poto dans la vidéo on va tout na vidéo mo we mutana Chine atena vidéo ya nzemba président na ngai Elikananga ya suka epai na yo esika moto akufaka bato bazanga kate yoka mawa Junior Baometo yoka mawa Nadine Baometo liwananga Baometo ekomi pene Nadine atiela motema lelo aboyinga akomisanga deja sima ya kosakanela taka mtatindelo video ya Nzembo Nzembo na yeye liboso aimba na carrière solo na silisinga mayele na télécharger ba parole d'amour pona lobela ye kasi alingite Nzembo so abeta na Villa Nova donc mtatindela nga ba video ya Nzembo c'est que succès déjà ya ngona succès on to sala ngosundeni mais album décollage Josué Mabe album décollage Josué Mabe d'ici décembre donc to fêter na album décollage tu fais un album de couleur. Tu mets un titre tout est. OK. Tu mets seulement quelques titres. Tu tiens pour ben ça des promotions. Après tu te comme décembre mondé, tu comme ça nion sur intégralité. On a ce programme tout. Naza mutu na rolo baté mais na lobby pour les gens sur la mon orchestre. Bato ba pesa ba programme ya ba orchestre bazali. Naza simple musicien.
Donc na soulever comme un point mot par rapport à programme P orchestre. Pour bateau ba na TV ba eba. Donc bon retenir album décollage à bientôt sur les bagues. Donc tout savourer album décollage Kalaté. Donc bateau tout bazan a besoin na boka bango numéro déjà na pesa qui est. Donc au bar remerciement tout ka bona pesa. Donc bateau tout balina boka bango na décollage. Va contacter na page 243 97 064 99 16. Na page ba mbote be na Pablo Kini grand déclarant na Luanda maman Poupette Kini. Na bo santé ya na palin ya Guy Malela vie na zelaka na le la vie. C'est la ville. Ya Guy Malela donc na biga na Kingdom. Na biga ve na biga to kutano lobi ve. Guy Malela les princes de la ville. Na bo santé Samuel Mbemba Tenda mwana patoza pato na Kaluka. Koli Mobutu Koli Villa Exo boutique Kafu Molatisi ya Kaluka. Babi Mutozo Latisa Wali Mbappé donc Exo boutique Molatisi ya Kaluka. Patrick Trifazé Nixon boutique. Sans oublier Hervé Mboko. Hervé Mboko de Chris Bola les jeunes patrons Arnaud Pimula Jonel Munzenze na bossa nyote masananga CG Lubo ya Mozindo. Na bossa Yori wana ya Regine wana ya Mami wana. Jean-Pi Mongala na bossa Nio TV grand poète Jean-Pi Mongala na bigi bato bazé belé na kosi ça tout est Gabingwasi Héritier Mayamba Pati Botou les Persinga la bosé belé donc na bossa Nibinoté rendez-vous ils a vendredi tout coup à connexion à répétition voilà quoi. Alors merci beaucoup Biscuit Makole Mbappé Wali donc merci nous va dire sur la télévision donc on est place aux clôturer et vraiment émission à Bisso donc merci encore une fois sur la télévision et nous allons toujours on ça Bisso confiance dans la chaîne Bisso à travers émission à Bisso à bon présenter et pas Christian Vangou le papa Bombo et merci na bande réunion sur balinganga na ba balinganga te bo balinganga linganga bino. Et merci beaucoup encore une fois à mon boss, papa Simon Kabaka Makengo et à sa charmante épouse, maman Christelle Mbumba Makengo. Et merci à mon réalisateur, donc les caméramans ont filmé beaucoup de scènes Kirikou et Rati Kazali. Et merci aussi à Héritier Djamba, donc Héritier Djamba, la prise de vie, donc Djamba, il y a Héritier. De gros bisous à ma fille chérie, donc Liam Chris. Alors, Wali Obi, on va chanter un enfant ici dans Wemba, monsieur Desil donc. Donc quant à moi, je vous dis au revoir. Parce qu'il y a un artiste Wali Mbappé. Vas-y. Ndotele kaka jamais pongi na molai kasi bolingo ezolekelanga moto zoba zoga mayele semba la moko nga dotera toi me bolingo ezosalanga boye yori wana ya isone ya ngantima nendako na batelaka ye atandeka onima jamais batumba zala na ye mais pourquoi zolingo tumba ndako ebombaka bolingo bébé ya ison naleli pe mingi yozoyoka te ye naleli pe mingi chéri yozoyoka te ye baloba soki omoni ndoki belela va mongango ekakwa ima ye Christian Vango soki na bondimo eza amfumu lengi betu tu yangaleri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadi sabana baya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot ima théâtre mwana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama kimaganda boyigoyela ungeri kimaganda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala